partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Matano mingi bandeko balandi émission Afro Lumière, totondi bino pambate, peyebi ete bozibongo momesano ya bolandi biso ngonga inso na kati ya bitando bikebi ya bino po na kubakisa mayele makosala ete moto moindo azonga bongo moto kati na bato. Nde na mokolo mwalelo toyaki koyanola na mituna bandeko ebele bazali ko mituna pamba te mingi bazali kolanda biso bazolo ba ete tala bato oyo bato ya ba église ya ba noir ba yeli biso ba masolo biso toyoka te ba yeko telemela Yesu bango bazali bandoki. Nde wana tango iso soki tokolekana nzela bazali kotia biso misapi balobi ke bandoki ye bango oyo epamba te biso totelemela Yesu. Kasi bandeko na biso na bosolo ezali que Yesu tokoki kotelemela ete biso toyebi ete Yesu azali wana mutinda mi nzambe po na bana Israël elobi biso te kasi elobi bango moko mindele pe bokotanga na kati ya mukanda na bango na Matthieu chapitre 15 verset 24 tina 26 Yesu ye moko azolomba ete na tindama kaka pona pate ebunga ya bana Israël wana tango ye azalaki kosala pe tango ye azalaki kobikisa bato nde na ngonga wana apesaki biyano wana mwasi moko yaki na mwana na ye alobi nkolo bikiselanga mwana Yesu alobi te nakoki ata mbala yoko te kozwa mapa ya bana na pesa yango na mbwa. Donc abengi mwasi wana ya phénicienne libanaise abengi mbwa pamba te amonaki ete mwasi wana ayaki koluka azwa lobiko oyo yelaki bango te kasi lobiko oyo yelaki bana Israël. Talatina biso lelo kolandela ndenge mokili yango emonani eye kosala ete Yesu abikisi mwasi mwana ya mwasi wana te kasi mwana ya mwasi wana abikaki ndenge nini tango Yesu ayebisi eke na koki kopesa mapa ya bana te na pesa bambwa mwasi alobi na yete kolo kasi mbwa balia kabila ko na se ya mesa ya bana bakonzi te Yesu ayebisi esalemela yo bo elingi yo mwana wana abikaki na kondima na ye Yesu abikisi ete me na kondima na ye nde abikaki. Tala lelo biso bato muindo tozali kobika po na Yesu te tozali kobika po na kondima na biso pamba te po te petobika esalemeli biso kaka ndenge esalemelaka epa ya bana Israël epa ya mwasi wana ya phénicienne lelo ba libanaise po bango baza wana nde ba arabe bakobika na kombo na Yesu te. Ye asengaki andimaki ete alia biloko o bambwa baliaka Yesu alobia soki polingo lia biloko ya bambwa lia wana okobika alors yango nde lelo tozali ko vivre yango epa na biso bato muindo
moto moindo mundele alie ngulu ye akolia makoso biloko ya mbwa. Mundele alie dendon ye alie kisuka ya dendon biloko ya mbwa. Mundele alati sous-vêtement epola ezala kutu na batufi ya salite na ye muto mwinda lobi te o wana kutu ya bien akiko zwa yango. Mundele alati soutien ebeba akufaka na cancer akiko bwaka yango na tombola bwaka moto mwindo akiko lokota lobi e soutien o yango kutu e umelaka alors tozo li ya biloko ya bambwa. Nde wana ndenge salima kikuna me biso moko toyebi kokela te toyebi kosala te. Bakoko na biso basalaki commissaire la bamoto bango moko kasi biso lelo alimeti kaka ya mundele elamba ya mundele koko na biso azalaki motakala te me mundele ye kwa mbuye biso tala tina toye kotali sabino ete tozali contre Yesu te me Yesu ayaki pona mindele preuve tala ndenge mundele azali développer basambela ka kutu te me biso pasi na pasi kaka nzoka biso tobela ka Yesu koleka mindele. Nde wana batuni biso balobi me bato moindo kuna na poto baza bien baibi penza la te tout ça mais bato moindo kuna na poto bazali bien mais bazali kaka baumbu bazali kaka ba esclave kuna po mayele na bangonde ezalaka awa mayele na bango ezalaka awa et puis mundele kuna na poto asambelaka te ndenge biso to sambelaka awa. Bokolobate tata lobola yope ozalaka na biso okenda na poto te siko ezali ndenge ni makambo ngo obeta masolo yango ndenge ni yango na defeli bino moko wa bana na bino koko kinkela yo ovandi kuna na poto betela biso nanu masolo moto balobi boye kuna awa motuna ezali ke mundele grâce na Yesu bazolia bazomela siko Yesu azosalela bango miracle ndenge nini bango bandima Yesu te ndenge nini biso toloba ke Yesu ayapo na bango te siko yo limbolela biso ne sika wana nanu mutuna na yambo kuna na poto mindele pe basambelaka lokola biso awa po yo vandi kuna nga soki na lobi awa bakondima nga te yo kuna na poto yebisa biso mindele pe basambelaka lokola biso awa siko yanola pe na mutuna oyo lisusu muto mwindo aliaka amelaka na kombo ya Yesu yo lobi bino batu ya ba église na de noir ndenge babengaka bino balobi Yesu ayapo na biso te ndi yango tutuni yo mutuna wana koko kinkela yo kuna na Grande-Bretagne est-ce que okoki koyanola mwa muke olimbolelanga bato ngai na sina lembi bango matondo kokolobola matondo bana bakongo na yembangu na mutuna kokolobola tini alobi te bayindo bazali komona pasi pe bwale mpona ete bazali kosambela te bazali kosambela lokola mindele te yango ezali motuna ya monene na mikolo elekaki nasalaki émission na kolakisa bino ke bakati kosambela na kosambela ezali biloko différent peut-être na koloba boye moto moyindo azali kobonga te eza mpona ete azali kobongela te me azali kosala mbila te nzela ya mosala kosambila ezali nzela ya mosala bobondeli ezali nzela mobola tozali na biloko mibale na loboko tozali na kosala nzela kibobola ya kokenda kofukamaka bayokela yo mawa na loboko oyo tozali na kosala mbila kosa elingi koba kosala mbi ezali kotra énergie moto la na connaissance ali kosambila kobongola maimu koti na kaka mokili na bwani na tata mokili mama mokili apesi yo yango na soki tokende esika wana tokoloba wi mundele azali kosala mbila kosambila moto moyindo azali na kobondela ezali na suka te soki bolobi ke ndenge bolobi ke moto moyindo aza kosambela te oyebaka Europe azali na kata déclin kala mingi te awa Europe bapays européens eza na crise économique eza kosakana nango te eza kotambola bagasi eza kokanga mikolo nyonso Chine oyo balindimi christianisme te Chine oyo Inde Pakistan oyo bazali na religion chrétienne te bazali kokola mpona nini est-ce que bapakistanais na baindien bamakisi dose ya kosambela est-ce que église bango baza ba hindouiste pe bamusulman bango mpe bafongoli bagroupe de prière musulmane te ezali ke bakoti na ntango ya misala kosambila ezali nzela misala mais
oyo ezali kokotisa matope introduction nde tokokoba kokolobola tokolakisa bana ki différence nini eke pasi ya kimoto mutu moyindo euti na kimobola po mutu moyindo asambelaka te abondelaka obondelaka po bapesa yo kobondelaka bayoka yo mawa ntango oza na esika wana ndenge Marcus Garvey alakisaki biso vi na yo ezali dépendant ya moto azopesa yo mokola kopesa yo lisusu te okomi moto apasi kasi soki ozali na kosambila okomona kende okokela moto moyindo abondelaka kasi asambilaka te nde tokokende na kati ya ndako tokokota na mozinu na mai oyo touti tokolakisa awa elongo po tofongola miso na esika wana mato. Matondo koko lobola motuna otuni ezali ya motuya yango na kobanda na bangunza babiso na banzina tata ebeli ngunza Kimbondo, ngunza Toli, ngunza Kimbangu, ngunza Nkosi, ngunza Nzuzi Nkoya, ngunza Masambukidi, ngunza Wasambulwa, ngunza Lulendo na koko Ntoma Lobola Elongo, Moteti Ndika Mobeti Lokole. Baindo bazali na pasi pona ete tosambelaka lokola ba mindele te. Mindele nde basambelaka mingi. Tokanisaka mwa moke avate to bandaka koloba makambo mingi. Ki bo Yesu to Yahweh azalaki chef de guerre. Soki totangi na makoma oyo bango moko bakomi Yesu babengaki ye Ish Milshama. Ish Milshama elingi koloba homme de guerre. Alors, tangu bango babandi etumba na bango babandi conquête na kotanga mwana mukuse awa na document oyo l'Ancien et le Nouveau Testament sont des livres sangliers où ezali études bibliques ezali réalisées na Dr Mauro Bellini awa lobi boy pour être plus exact tozotanga na mukanda ya Josué tozosala lecture ya Josué 24 2 et puis na Juge 11. Pour être plus exact, nombre de familles Moabites, Édomites, Amalécites, Madianites, tous descendants de Ber ou même descendants d'Abraham lui-même, entendirent par la suite dramatiquement parler de Yahweh, car ils firent les victimes des massacres ordonnés par lui pour libérer de leur présence les territoires que lui prétendu Dieu ne s'était pas attribué à l'origine, mais sur lesquels il a voulu mettre les Israélites. C'est-à-dire, les dieux Yahweh avaient demandé d'ordonner des massacres de qui? Les Moabites, les descendants de Lot, neveu d'Abraham. Les massacres des Ammonites, descendants de Lot, neveu d'Abraham. Les massacres des Amélécites, descendants d'Ésaü, frères jumeaux de Jacob. Les massacres des Édomites, descendants directs d'Ésaü, frères jumeaux de Jacob. Les massacres des Madianites, descendants directs d'Abraham. Les Madianites étaient également ici de la famille de la femme de Moïse. Ce sont les personnes où Yahweh avait demandé extermination. Alors, le christianisme a évolué, ou l'Europe chrétienne a évolué pour le christianisme, pour Sambelaka. Tout ça qui exemple ndaki sa to différence entre ko sambela pe ko sambila ezali likambo matali misala to lobela ki yango ko sambila peut-être ba zubo zupo ba ko tanga en Égypte antique ba yekoli nzela ya misala tangu ba yekoli nzela ya misala ba nini ba temple ezala ki esika ya kusala misala ndelo ba temple comme ba librairie ba centre de recherche ba université nde bato bakendaka susu na ba temple te à part ba temple etikala na seule fonction ezali fonction touristique pour nani na kokotisa misolo na niveau touristique na kopesa mbena tozwa mama na tozwa mama moko wa Chine azolobela relation entre christianisme na Chine total babengi yango ba chrétien deri
et le sentiment religieux en Chine? Ben, il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine? Non, pas vraiment organisé. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités. Le confucianisme, le taoïsme, etc. Bolandi. Chine ezali ko développer te po Chine na mokolo lelo azali première puissance économique mondiale. Ba ebisi bino ezali pour la religion te. En fait, a boyi même koloba ke Chine eza la religion, alors bango baza na morale. Morale ya Confucius, morale taoïste, eza morale pour nani nous en a besoin morale, mais kapo na kokamba misala te. Na morale ozana ba règle. Uzali na mibeko ya boyokani, ya kibosembo, ya bolingo, pona nini pona mboka ekola pona misala. Ba la kisibino tangu christianisme ekotaki emaki bango na nzela ya pauvreté, ba bien nyonso ekomaki ba bien chrétien. Ba reconnaître culture na bango ba benyango moral, tant lui moral eza culture, pour taoïsme, to pe confucianisme ezali culture na bango. Ba boyi religion. Boyi religion na modèle ndenge ebimela ndenge moko pe biso to koloba problème na biso ezali ke tozo landa religion o to landa moral na biso moral ezali culture pour culture ezana besoin ya développement religion ezana besoin d'esclavagiste ezana besoin d'esclave yango na eloko makasi sengeli totala lelo pona ete bolobi ko sambela soki boke na Israël bokomona ba groupe de prière te. Mais groupe de prière et tonda batwa sambelaka plus na mboka batwa sambelaka place oyo mboka passe ezalaka makasi. Ba communauté noire aux États-Unis, eza ba communauté ba sambelaka koleka ba communauté nyonso aux États-Unis. Ba communauté noire aux États-Unis ba leki ba hébreu na kosambela, ba leki ba italien na kosambela, nde bango pauvreté pe leki makasi. Et si quand nyonso batu basambelaka makasi et si quand wana nzalezaka parce que bokoti na oyo babengaka ko bondela boza ba bokomi ba bola et tango bokomi ba bola vie na bino kozala difficile parce que boza na pouvoir économique te ezali na mboka moko te oyo basala quelque chose pour bazali ko sambela pour na bazali ko bondela pour toyeba kosala différence entre ko sambela na ko bondela lobaki ko sambila ça et uti na verbe ko sala. Mbi ezali euti mba ezali moto. Mbi ezali moto divin. Moto bakoko yangwana mbi. Obenga énergie quantique. Tango yi na lopoto la bi énergie quantique bo sepeli. Mais yangwana mbi. Énergie quantique meto bakoko. La eling euti na connaissance. Connaissance na kikomba bi langa. Sambila. Sala modicier. Utiliser pouvoir au bankoko ba pesio moto bako ba pesio mais pour na utiliser on a besoin ya langue eza connaissance on est outil na culture na yo asiatique asali sambila occidentaux asali sambila ba yekola ki en Égypte antique ba zibozu yo ba tsheo na kati eleko ya kobondela
ko bonde ezali admission que ozali moto a pasi yangwana bozo kende l'église bondela pour le bio kozwa mais soki misala ezali te ezali na mboka moko te na mokili oyo bakenda quelque part bozali kosambola mingi ezali na mboka ata moko te les pays oyo bato basambelaka mingi ezali les pays les plus pauvres ba communauté oyo bato basambelaka tous les temps ezali ba communauté les plus pauvres à l'exposé ezali donc na étoile aux arabes noirs parce que partout aux arabes communauté noire ba tosala kanini ba kota l'esclavagisme ya kobonda la pour la nini kobonda la pour ezali nature esclavage kobonda ezali nature esclavage yango pour na nini tozana na pasi makasi pour na toza ba fainéant tolingi commodité esclave asepe na communauté ezali lokola nyama o azali na kata ferme nyama o azali na kata ferme soso ya kata ferme ntaba ya kata ferme aluka soso biloko kolia te asala ka sambila te asala ko bondela ntaba banda kola be papa yoka kaya kumi na nzala ba yele biloko kolia mais ntaba oya azana kata nati alila ka be pona biloko kolia te atelemaka akeko luka sika biloko kolia soso azana kata kiboumbu soki nzalege aboko tima kele cho papa yoka yeke voilà ba soso ba kumi na nzala ba yele bango biloko ba yele biloko kolia soso oya zali na kati ya na nature ta na to nyama sana kibunzambe na ye tangu monsana kibunzambe na ye akindaka koluka akindaka kobuka akindaka ko bondela te akindaka ko sambila kusala poisson kasi nyama oya zana kati ya kibumbu asala ka sambila tasala kanya asala ka kobondela ifwa lela ndenge ba bokomi kobonja lobo ganga makasi ba yoka bino kibuzana nzala ba memela bino bayo kabino ke boza kolela ndenge soso de la kanakati ya ferme ndenge ntaba tope ngomba de la kanakati ya ferme baya kopesa ye yango wana ndepasi po nyama oyo azana kata ko bondela nyama oyo azana kata ko ya nakata ferme yo bapesa ko biloko olia vina yo eza ya yote yango wana soki ba dessiner ki guerre na Congo banda guerre bandi vous avez le pouvoir au tel misangote ceux qui balobi ke bana ba kufa bana ba so bi ke bana ba kino ko bimisa ba oh bana ba kufa ka vous avez le pouvoir aller tango ba décider ke mbongo la bine ko ya mbongo la bine ko pona nini ba pesa kabino yango pona bolimbi si pona nini pona bokoto koti na kobondela pasi na biso ezali pasi ya manque ya culture ntaba tambulaka kibuntaba ntaba tambola kanzila kintaba pona ete soki ntaba na mutu na ya chena mutu azali libata akopumba koti na kata mai ntaba yipe anazaka te liwa kombo na ye kokufa yango mama na likambo ya pasi tozali nango ezali kobonjela te ezali kosambila nzela ya misala mayela misala bukasi ya misala nde ekufa ekomi kaka kimoyibi bandamba bazali kokamba mboka obwe kimoyibi tina o bazali na se obe kimoyibi nzela kimoyibi ezali nzela ya pasi matondo maloba mboka bino. Matondo mingi bandeko balandi na kanisi bosibo zwibiano na bino par rapport na koko kikela alimbole libino ete Yesu azoleisa bino pona bolingo te azoleisa bino parce que bozali biloko ya bana na ye boza biloko ya mindele bozali baumbu ya mindele eza lokola moto ozali na ba naloba nini ba meme na yo tope ba soso na yo ozo somba biloko mikolo nyonso lisa ba soso alors oza na bana mibale kaso za na soso 500 na bana mibale na wana na soso 500 eloko nini okolisa okobimisa mbongo ebele pona kolisa okobimisa mbongo ebele pona kolisa soso kasi bana te mais est-ce que olinga ka soso koleka bana na yo te olinga kabana na yo koleka soso nzoko ozo bimisa mbongo ebele pona koleisa soso pamba te lobi tolobo okuna
bana na ba bakoteka soso bakolia yango bakosalela yango. Alors yope il faut battre la soso tala tina Yesu azo battre la bino pamba te bino bozali wana biloko ya mindele bovandi kuna na este bo batela ka ba diamant na ba coltan na ba or soki balingi ba ya kozwa ba diamant na ba coltan na ba or ya bango wana ba sali kaka guerre kuna 6 millions de morts. Yesu azo tala kaka akopekisa bango te. Ozomona mbongo ya bango soki balingi ba dévaluer tala ndenge koko kinkela moto alobia wana ezalinga ite. Alors mundele asali na ete na classe na ye nyonso ya mabe koko sabiso tout a été bidouillé na ba classe ototangi ya mabe ya lokuta. Alors il faut nyonso tozongela yango tozongela bokoko na biso nyonso totelemela mondele toyekola ete désordre ezala ba guerre ezala nyonso na nyonso ba passe na biso ezali mundele kaka elobi ngai te. Professeur Kouma Doumbé na Cameroun nanu meka kosola na batu oyo mwa muke biso na mundele nani ayebaka mokili liboso e pasi tozana yango awa e uti epa na nani biso moko tope mundele motatse biso na passe. Professeur meka kosola na bana RDC. Professeur, est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous, le développement pour lequel nous courons depuis tant d'années, est voué à l'échec parce que justement notre développement, nous le menons avec la langue, la culture, les habitudes de Ce n'est pas seulement la langue, de toute façon c'est voué à l'échec. Et je le dis avec fermeté. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. Toi tu veux faire avec la pensée des autres. Il a conçu sa pensée pour te maîtriser et toi tu es là-dedans. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde là. Mais je pleure quand je vois les... C'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Vous pleurez également pour vos diplômes? Pardon? Vous pleurez également pour vos diplômes? Les miens? Oui. Moi, je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit, c'était en langue douala, hein? Ce n'était pas en allemand. Mais je ne pleure pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Professeur, quand tout à l'heure vous avez dit malgré nos diplômes, nous sommes illettrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit, l'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, oh, la France a son histoire, c'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique même, si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais. Il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Et il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Et qu'un crou camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemandes. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est valable pour les médecins également. Mais pour tout le monde. Mais un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les 3/4 des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas.
Et alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire que si on ne base pas la science, c'est-à-dire que le savoir d'un pays, l'héritage scientifique d'un pays, si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste, vous n'irez nulle part. Et je rappelle qu'en 2011, et c'est scandaleux, 80% des livres scolaires, pour ne pas dire des livres tout court, sont importés. Vous croyez que ces gens-là, ces livres-là, c'est pour vous? Prenez le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous tous, on a appris ça à l'école. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Quel mensonge! Est-ce que c'est Thalès, est-ce que c'est Pythagore? Ce sont des gens qui sont venus en Afrique. Dites-nous ça, expliquez-nous ça. Mais oui, ce sont des gens qui sont venus en Afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans, c'est pour certains, qui ont appris, comme nous, aujourd'hui, on envoie nos enfants faire les études aux États-Unis, en France, etc. À l'époque, c'est eux qui envoyaient leurs enfants ici. Pythagore et Thalès sont venus ici, ils ont appris des choses que nous, on appliquait depuis 3000 ans. Et maintenant, l'enfant camerounais, lui, il va apprendre que le théorème de Pythagore. Mais quand même, il faut arrêter ces bêtises. Et moi, je le dis en tant qu'homme de science, professeur de rang magistral, il faut arrêter ça, et urgemment. Donc, pour moi, le problème n'est même pas, il ne s'agit pas de l'Afrique en tant que telle. Il s'agit de la vérité scientifique. Et il s'agit, si vous voulez, d'un déclic qu'il faut pour l'humanité. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Bon, je vais vous donner un exemple encore. Excusez-moi, parce qu'il faut être concret dans ces choses-là. On parle de mathématiques. Hein? Le petit enfant apprend les mathématiques à l'école, etc. Mais ce qu'on appelle l'os d'Ishango, on a découvert l'os d'Ishango à côté du lac Albert au Congo démocratique. Un os où il y a 22 000 ans, il y a les formules mathématiques les plus anciennes. Aujourd'hui, vous avez une statue à Bruxelles pour célébrer l'os d'Ishango. Où est-ce que vous célébrez ça ici au Cameroun? Le savoir africain, où est-ce que vous célébrez ça? Il est urgent qu'on change le cap. Mais c'est scandaleux. Il nous parle de liberté. Vous avez depuis quand est-ce que les Européens se sont souciés du sort des Africains pour venir sauver les Africains? Donc quand il faut qu'on décrypte le langage. En 1884, ils disaient que c'est pour nous apporter la civilisation. C'est pas ce qu'on disait. Ils nous ont apporté la civilisation jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont déviés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre nos ressources, quel que soit. Et c'est ça qu'on fait en Libye. Il faut absolument qu'ils maîtrisent, parce que, vous savez, il faut que les Africains sachent lire ce qui est en train de se passer. Quand un pays africain est déjà très grand, il faut le fragiliser, il faut essayer de couper. On a vu ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan était trop grand, il fallait couper. La Libye, maintenant, avec toutes ces richesses-là aussi, il faut déstabiliser. Et c'est pour ça que je dis, quand ce sera enfin votre indépendance-là, et l'union de l'Afrique, c'est une urgence. Si on veut donner une chance à nos enfants, l'unification de l'Afrique est une urgence. Comment peut-on faire pour que cette Afrique s'unisse entièrement? Mais il faut d'abord que le génocide intellectuel et spirituel cesse, parce que on ne nous a pas seulement génocidé au niveau intellectuel, mais aussi spirituel. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même. Donc il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre cela. N'est-ce pas que il faut comprendre que, mais en réalité, comment cesser le génocide intellectuel? Est-ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base? Est-ce que c'est comme ça qu'on cesse ce génocide? Absolument, il faut revoir ça. Que quand l'enfant voit ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou de Thalès, etc., qu'on enlève d'abord ces noms-là et qu'on mette les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes-là. Peut-être également en vulgarisant les langues nationales, parce qu'elles sont vouées au périssement. Mais les langues nationales, c'est l'âme d'un peuple. Vous semblez dire que l'Afrique ne parvient pas à s'unir parce que justement les puissances occidentales s'y opposent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un problème des chefs d'État et gouvernants africains eux-mêmes d'abord? Les deux problèmes sont liés. Parce que quand en 1960 nous avons eu cette pseudo-indépendance où j'ai dit qu'il faut arrêter cette indépendance-là, nos chefs d'État, qui les a mis au pouvoir? Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux. Qui les a mis au pouvoir? C'est les peuples africains. Dans la plupart des cas, et c'est là où le problème de l'Afrique a commencé. Et moi, dans mon livre qu'il a montré, que vous avez montré là, 50 ans déjà,
Je raconte ce que j'ai vécu comme petit élève à Munich. Quand en 1963, j'ai vu, enfin, il fallait donc aller à Addis Abeba là. Les pays francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'abord partis à Paris. Et j'ai vu, ils ont fait une grande photo, De Gaulle était au milieu. C'est après qu'ils sont allés à Addis Abeba. Et quand ils sont rentrés, au lieu de rentrer à Yaoundé ou à Dakar, ils sont encore allés d'abord à Paris. C'est là qu'il y a eu l'échec. C'est là où on a tué cet élan de l'unification de l'Afrique. Bande Konangai, c'est sans commentaire. Bon, moi, makambo yango, c'est sans commentaire. Sikoyo, nyonso na bango ba ina yango eza ba lokuta. Eza ba lokuta ba créer ba histoire ya lokuta ba monter yango na histoire ya Moïse wana akatisaka ibali mère morte te atikala ko katisa te. Une histoire fondée, montée de toutes pièces. Bango moko mindele bazali kolakisa ete histoire wana eza lokuta. Ndeko na régie tiela biso mindele ndenge bazali ko boma Biblia yango bazali kotalisa ete Biblia oyo balobaki eke mukanda euti epa ya nkolo euti epa ya nzambe nzoki eza mukanda ya lokuta. Bango moko bato memela kibiso yango bango moko bato baza kutiula yango. Maloba mboka bino kuna na régie. Pour comprendre le dilemme que Moïse a rencontré, je dois connaître la largeur et la profondeur de ce bras de mer à l'époque. La bathymétrie permet de mesurer la profondeur des mers et des océans. Ce bras de mer fait environ 90 cm de profondeur et 50 km de large. Ça fait beaucoup d'eau à traverser. Personnellement, je pense que ça ne tient pas debout. D'après mes calculs, si Moïse avait voulu créer un couloir d'1 kilomètre de large, pour permettre le passage d'une nuée d'Israélites, il aurait dû déplacer environ 8 milliards de mètres cubes d'eau. Seul le barrage Hoover pourrait contenir une telle quantité d'eau. Et même si c'était vrai, comment toutes ces personnes auraient pu traverser le bras de mer en seulement une nuit? Admettons qu'un phénomène ait déplacé l'eau pendant plusieurs heures. Pourquoi pas? Mais comment peut-on parcourir 50 km à pied en une seule journée? Personnellement, je ne peux pas courir 50 km en un jour. Je suis d'accord. C'est une longue distance à parcourir. Après réflexion, Moïse n'aurait pas pu écarter la mer Rouge. En tout cas, pas à cet endroit. Et si cela s'était produit ailleurs? Stephen a établi une théorie hallucinante qui vient chambouler notre histoire. Honnêtement, je pense que la mer mentionnée dans la Bible n'est pas la mer Rouge. Il s'agit ici d'une erreur de traduction. Dans de nombreuses éditions des Bibles chrétiennes, on parle de la mer Rouge. Mais en hébreu, cela se dit Yam-Souf, qui signifie en français mer de jonc ou mer des roseaux. La mer des roseaux. C'est incroyable. Monsieur Stephen, ndenge oye kolimbolela biso makambo ndenge boye kotalisa biso ete bokosaka biso sikoyo tosi toyebi bino ndenge bozali. Alors lokola ezali mpe lokuta vraie histoire ya Moïse ezalaka nini? Nani akoki kobetela biso histoire ya Moïse? Tika tokende pa ya mama Pembe Yomi Jati. Mama Pembe Yomi Jati toyi epai na yo ezali ndenge nini makambo yango elekaka ndenge nini meka kobetela biso histoire ya Moïse ezalaka penza ndenge nini pamba te mundele oyo atalisi biso ke babuka lokuta siko bino ba égyptologue bokoli na kati ya boindo betela biso histoire yango ezalaka ndenge nini maloba mboka yo mama Pembe Yomi Jati histoire ya Moïse vraie version na yango c'est quoi? Ndenge papa croyant africain anti-koloba, histoire ya Moïse est une histoire fausse. Et tout cas là jamais coexisté. Histoire ya Moïse est une histoire ya roi moko ya 4e dynastie. Ba bien ki na kombo ya roi Snefro. Moi azaki moi na ya Mekerinos. Donc yé a existé na 4e dynastie. Nathan na yé tellement ezalaki bazaki au Égypte ezalaki na haute Égypte na bas Égypte. Bazaki ko wela na tawana. Ba roi ya pharaon bazako fana na pharaon parce que pharaon eza palais royal bazaki ko fanda. C'est qu'on parlait royal wana nde roi zaki ko fanda kuna zaki ko diriger Égypte mobiba.
Mais ce qu'on attend, il y a roi Oro, Arar, comme il y a qui n'armée, il y a qui kokanisa, bat Égypte, na haute Égypte, a comme qui roi, il y a Pharaon, Mobimba, il y a Égypte, Mobimba. Il y a bien qui le roi de double de mer. Et qu'il y a qui vont à partir de la première dynastie, deuxième dynastie, troisième dynastie, etc. À partir de la quatrième dynastie, des rois ne faut pas y régner. Il y a qui a haute Égypte, na bat Égypte, a comme qui roi, il y a Pharaon. Mais maintenant, il y a la quatrième dynastie, et il y a qui comme un problème. Haute Égypte, na bat Égypte, il y a qui problème. Il y a gouverneur, il y a Sénat, gouverneur, il y a Likolo. Comment qui est là-bas, Kabolango, les choses qui n'a qu'à la. Ce n'est pas ce qu'on a qui bonté. Mais il y a qui est la guerre entre Haute-Égypte et Basse-Égypte. Ce qu'on a dit guerre, ni gouverneur, il y a Haute-Égypte, il y a quitté. Il y a une guerre, il y a qui m'a cassé. Roi, ce n'est pas le qu'on a attaqué roi Pharaon. A provoqué à l'objet, non? Roi Pharaon, Pharaon, c'est quoi? Pharaon, c'est palais royal. Et dans les bien, il est la Maison Blanche. Na temps wana badaki benga bango ba Pharaon. Pharaon est petit kala jamais kutu kozala mutu. Le bobenga to bomi Pharaon bena bena sekaka. Pharaon est à palais royal. Le babenga ki Pharaon. Ne faut que tango ba komi na guerre makasi bango nyonso ba yeko sangana. Roi ya bat Égypte roi te gouverneur wana ayeko kima. Tango akimi bitumba. Yes ne faut tellement kandeleka ki makasi na ba soldat na ba landi ye gouverneur wana. Ye gouverneur wana zi ba boîte ba nini ayeko katisa ebana. Akatisa ki mer rouge wana nini fleuve nini wana. Si ne faut pas envoyer retard, aïe kokuta déjà retard baninga déjà bakati si nde aïe kolobakie aïe bisi muninga na eke no ye ministre wana bisi gouverneur wana bisi ne faut lobiso koda mobile kati sabatala et ça qui ne faut kanda alobi la qui sabiso kasoza roi yo mi bengi yo za roi ya Pharaon kati sa ebale batala ne faut lobi savana ko la kiso kinga na da roi ya Pharaon na le roi de l'Égypte le roi de double de mer azalaki na kana za kosimba na maboko azwi kana ye akotisi na kati ya mabele kaki beti abeleli amore nzambe na biso tozaki ko bena temps ya bakoko na biso et balé se diviser par deux na bato na ba soldats zaki na sima nde aye ko katisa ye na ba soldats na ye na sima ye pe gouverneur wana o azaki ko luka akoma roi ya Pharaon amonaki ke muninga leke na force atika kite ye na ba soldats na pe bazaki na sima bango pe ba ye ba katisa ebale tango ba ye ba katisa ebale guerre ebandi na katikati ebale wana na fleuve wana nde bitumba ye ko banda wana tango ba bandi guerre wana nde ebale sikoyo esangani lisusu après quelque temps bato ebele bakufaki ba soldats ya temps wana ebele bakufaki wana na 4e dynastie ebele bakufaki mutu abimaki ezalaki sinefo na ndambu ya bato na ye na ndambu ya ba ministre ne ba ki ko se sauver na kati ya ebale wana. Donc histoire ya Moïse etikala jamais existé. Etikala kozala te. Histoire wana eza histoire ya Snefo et bana à partir ya 4e dynastie. Snefo nde mutu akabonaka ebale à partir ya guerre. Oyo bazaki ko welela Égypte na temps wana. Siko Moïse ye azalaka penza na 4e dynastie. Moïse ayaka à partir ya Ramsès II. Les alaki à partir ya 21e dynastie. Donc bango ba bête histoire ya 4e dynastie ba mami yango tina 21e dynastie. Donc atikala ezado copie coller ya histoire mobimba ya Snefo. Donc makambo ya Moïse wana ezali makambo nde salemaka ipa ba égyptien bango moko oyo balobi ke bakati sa 50 kilomètres ya ebale. Donc est-ce na butu za la batu na butu moko bato ebele bakoki kati 5 kilomètres ebale eza mulai bakokoma pe na butu wana jamais eza histoire Snefo azalaki na ba soldat na ye na munguna na ye pa azalaki na ngambu nde baye kosangana babundaki bitu yango moni lelo na documentaire oti kobima baye kolakisa ke ba découvrir ba mikuwa ya ba égyptien o babundaka na temps wana na ba biloko matoi na ba makonga na ba épée oyo existaka na temps wana na guerre wana oyo ezalaki na 4e dynastie ya roi Snefo azalaki mwana ya Mekerinos mwasi na ezalaki reine Eteperes. Matondo mingi mama matondo bandeko na ngai c'est sans commentaire omone soko yibi kima sinon te lere bakolanda yo okomona na kaka omone ndenge tokangi bango mokanda ya nzambe uta na lola nzambe moto atinda yango omone balokuta ndenge ebimi bango moko mindela balakisi balokuta biso bape bana na biso bakomi koyekola bakomi ko décrypter hiéroglyphe bayebi égyptologie omone ndenge tokangi mondela bokomi na suka alors la moto moindo ozokoka kososola te mikolo nyonso tongo na église midi na église pokwa église mobali oyebaka lisusu te kulu na virus yaki ya bakangaki ba église bokufa te bokozwa mayele mokolo nini bino bato mwindo eza pasi pe mawa mais nzambe bakokaza makasi
nde wana tosukisi émission na biso ya lelo na eteni oyo kasi ndeko na biso votre éminence Masambukidi bakoko batinda biso ebele me batu mosusu bakanisi kaka bango nde batu batindama pona lobiko ya batu mwindu eza pasi pe mawa nde yo ozali moko ya banganga mayele oyo asila kososola ete toza ebele partout en Afrique tozali kobunda na Europe ba noir américain partout toya ebele na makambo oyo tango fumu kimbango abani na 1921 William Dubois na Europe na Amérique atelemi Marcus Garvey Malcolm X batelemaki boni yoko kanisa kaka yonde muto utindama eza pasi pe mawa mais heureusement bakoko na biso ba tomboli batu ebele ya mayele na ngunga oyo baso comprendre que bitumba oyo abiso batu muindo tozali ebele toyaka ebele tala éminence Masambukidi azali moko ya ba prophète oyo baso sosola yango pe azali na kati ya matanga ya ndeko na biso Wanganda na Wanganda oyo asalaki réalisateur ya film ya munene auti kokufa awa au cancer ezalika kamindele babomiye alors asaleli ye mwa nzembo muke topesa bino kaka eteni ya muke oyo éminence Masambukidi asaleli ye yango wana bolanda na matanga tozali nango po ebele oyo bayebi te ete tozebele bayebi yango te bakanisika etumba bango moko tozebele moko tozana matanga donc soki yo ezali mobundeli ya baindo yeba ke tozana matanga po mwana mobali yo bino bozo mona wana azoleka wana basaleli ye matuzo salela ye matanga mobundi ya munene ya makambo oyo éminence Masambukidi tiela biso mwanzembo muke ya matanga ya ndiko na biso ale yembanze sangambe bidum ale sunganga runa yembanze ale yembanze sangambe bidum ale sunganga runa yembanze Wakanda pour toujours. Matondo mingi bandeko butu wana kolanda nzembo oyo éminence Masambukidi asali pona ndeko na biso le roi de Wakanda ya royaume na ye royaume yango ezalaka nde awa na kati ya Congo véritable comme on ezali Chadwick Boseman azali américain noir afro-descendant asali film moko ya munene oyo ezolakisa ke kala mingi te bayindo bazo zongela mbende ya bokonzi na bango pe bayindo bakokoma véritablement un état puissant et Afrique kozala une grande puissance du monde mawa pour Afrique mobimba Chadwick Boseman azongi nde tozali na matanga talati na ndeko éminence Masambukidi asaleli nzembo wana ya mawa bana ko comme na suka na émission na biso ya mokolo mwalelo c'est sans commentaire tondi bino botondo bisika bozwami bozalaki mingi ya kolanda biso nde bozwa bongo mombe sana ya bolandi biso mikolo miso kimia ya bakoko ezala na bino mato de ce moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années,
Et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.